monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tu as une place à côté de l'image à Malam, place à côté de la théâtre Malam, film Malam, événement, Gemidor TV, moi j'adore. N'a pas doré Yango, le qu'on adorera. Metunanga, Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour vous aller dessus, Gemidor TV. Ndenge tozo sabino ville na biso est commis paralysé. Donc eloko moko eza ekosala meza soute même administration eza ya kokangama. Donc eza mawana pasi komona vraiment tornade uti kosalama awa et ça même pas 30 minutes. Donc même pas 40 secondes, mais il ravage biso ville et ça na ba côté mususu bandeko soki to keto filmer to tchela bino ben serbo mona. Donc catastrophe o salami, donc c'est triste, c'est vraiment triste. Donc au mona ke mukilio donc to betaka to loteza na ngoya yemo nzambe soki nzambe a décidé na seconde bandeko biso nyoso tuto koki ko sila na seconde na zo répéter na zo sabino basala nzambe bo sambela ya solo bo banga nzambe Bobanga vraiment nzambe na ndenga ya solo. Bon, botika ba théâtre, botika ba aventure. Nous on a vécu que 40 minutes mais moka o ezala ki bousculer, bouger na niveau moko impossible, je vous dis. Niveau moko impossible ba ndako panzani. Donc ba biloko mususu ba ndako zo ko je trouver libanda et puis ndenge ni neyebani te mu pepe. Alors bande ko to banga nzambe azali parce que o salami le 4 na shot fond. Donc et telemisi mayele ya mutunyo so pe mutunyo so pesi kutu ko banga nenga osakate bozoka ba ambulance ezole la partout ba pompiers partout donc kolobate bazoye bate ba banda wapi donc parce que c'est partout dans la chaude fond donc na ba pompiers bazoye ba sika ya ko banda te ba ko banda ndenge nini ba ko banda wapi problème eza ya ngwana ba bisi yango bomoni ba bisi ezali ezo sala soute ba magasin ekangi mbala moko tout est fermé il y a pas de bus il y a pas de train il y a rien maintenant donc tozo vivre moment moko okokondi maté donc voilà yango tozo sabandeko il faut ko banga nzambe azali nzambe yango nakutana kina mwana un jeune garçon moko a posé une question abi mais pourquoi ça se fait comme ça c'est quoi nebise que non o ezali nzambe so talisa biso ke azan nzambe il est maître de tout des circonstances azam maître ya nyoso na mokili abi mais est-ce que nzambe vraiment pourquoi a permettre encore que salama ah ouais pas na biso na ebisi eboy na lobi po atalisa munene na ye na ba o bazo tambola na kobanga ite enfin que ba yeba kobanga nzambe donc mwana wana zaki tourné mwana muke mwana na fazala ba 11 ans 12 ans donc voilà na bana ezo sala bango pasi donc voilà yango tozo yebisa bino ke bo banga nzambe parce que tala biso ville panzani na seconde on peut rien faire maintenant ville panzani na zo yebisa bino ville panzani o bozo mona gare na biso yango yo donc gare na biso la chaude fond yango donc et comme méconnaissable na zo sabino donc voilà banzete tout bomoni awe bukani donc na resula bino ba parti bomona makamu ndenge leki ndenge salami bandeko yango tozo ya kaka kotalisa bandeko ke donc en tout cas événement c'est la première fois et salama awa na chaude fond c'est la première fois donc voilà donc batunyo sobaza étonné donc to vandi kaka to biso eloko ko salate to tala kaka ndenge ko leka biso nyoso tout tozo sala musala moko na ba policier na ba pompier na ba to comme il faut to bongisa ville na biso il faut to bongisa ville au plus vite que possible na en tout cas eza bino molobeli de nzinga nous sommes ensemble en tout cas na makambo ezoleka ça fait trop mal mais tozana bino ensemble tozo kende sikoyo ko filmer côté musubo mona ndenge makambo ezali na ngobotika na bonne santé. Ouais, ça va. Tout le monde est catastrophe naturelle et vraiment, donc, ndeka lobby, ils ont des dégâts. Il a fallu qu'on traîne à 11h32 pour qu'il y ait des dégâts, mais catastrophe naturelle dans le lobby, donc trop dégâts de monde on a chaque fois échafaudage et donc j'ai pas vraiment beaucoup à dire donc ils ont des dégâts donc dégâts pour na yo penezo talisa biso nini ezo laxi biso nini non ezo laxi biso ka boka nzambe donc Dieu est grand biso za bana fumu kimbangu donc Dieu est grand pour ba dégâts o et salamaki awa ni te Dieu ndeza passi
mais le roi Nzambe azaka les souverains donc abateli biso bana ye. Merci beaucoup. Alors et conseil ni noko pesa na bato ba landa biso vraiment ko mona makambo eleki ko mona pe ba mboka na biso ndenge zalaka parce que to mona Nzambe lokola liseki lelo moni ba aventurier ba bimitro. Alors biso na seconde ka keleki mbo ville bebi mbala moko. Ouais to milengela kaka to ba ke Nzambe azali. Nyonso to ko sala po to sala pe mingi na mokili yango. Voilà. To sala pe mingi na mokili yango to ba ke Nzambe azali. To ba Nzambe azali donc to za éternalité na mokili. D'accord. To za éternalité donc li kamnyo za ne bandeli pe na suka. Chaque chose a sa fin. Donc to ba kaka ko mibatela to ba ke Nzambe to tia Nzambe bina na première position. Po o esalami les lois wa donc ngamo na bangi. Oui. Na bangi donc ba échafaudage bukani ba brûler salami kuna ya ba voiture na gare pa inazalaki wana kutu donc na écharpe nazaki na ona pochette nazaki na kutu donc il s'envole mais na biso deyo donc blagité donc to tia Nzambe na première position pour so Nzambe te ezama trop biso nzoto ezana ngolo pamba nzoto ezelo pamba photo tia ngona mutu. Merci bandeko bozolanda biso vraiment toza mais Kombo olobite on s'est présenté comme il se doit na batu ba yeba yo pe voilà ngai na yebi mais eko zape batu na Gemidor TV ba yebo pena donc voilà nga komuna nga Mile Manguta nga Mile Manguta donc na vandi na short fond wa toza des natifs KV voilà mabele mamit KV donc des natifs Kasavu Budo na zamona KV voilà quoi. Na pesi ka bato ba reconnaître nga na pesi ba mbote na pesi mère double moi sinango déclé sa mbote na ba petit ba ange adorable bazana palais alors na pesi ba mokili mbote o ba yebinga ye. Merci en tout cas tokutana ya mbalasima j'étais sûr c'était quelque chose incroyable et jamais vu quelque chose qui est comme ça. Oui. C'était quelques minutes et cette quelques minutes là c'était moi je gardais dehors. Oui. C'est quelque chose qui est incroyable. Vraiment, c'est trop triste parce que notre ville, c'est vraiment c'est détruit. C'est réduit, voilà. Et vraiment, j'étais commencé pour travail pour la route qui fermait. Vraiment, j'étais gagné la route parce que j'ai offert quelque chose de beau. Voilà, j'ai essayé pour ramasser quelque chose là, parce qu'il est tombé. Voilà, mais vraiment, je suis d'accord maintenant, je suis là pour, aussi pour travail, pour volontairement, pour aider mon petit village, le village. Voilà, c'est tout. Voilà, mais vraiment, c'est quelque chose qui nous touche tout. Voilà. Vraiment, c'est trop triste aujourd'hui. Trop triste, vraiment. Voilà. Merci. Merci à vous aussi. Tu as émission na biso kat na Gemidor TV mais o esali grâce o lelo to kutani na mosala Nzambe et to linga ki peut vraiment to zo mosala Nzambe o alobela biso atalisa biso parce que ezo lobela biso ni parce que c'est la première fois to mona pena ouragan et le kana mboka o ya short fond na ngona kokena lombango mosala Nzambe bonjour. Bonjour bien-aimé Deo. Merci en tout cas tozu à pied élevé limbisa biso parce que tozaye pena posa ya kozala pena mosala Nzambe na makambo elekeli biso oyo to moni pena ke mboka na biso a 7 secondes et panzani mbala moko ezo tolisa biso nini etant que yo mosala Nzambe elingo loba biso tout simplement que tozo vivre na mokili mais mokili za na kolo nango maîtrise ya mokili toza na yango te ye mo kolo nango toza na maîtrise nango yango ba bengi Nzambe ya temps ya circonstance pe ya espace et le wana to bossa na rango ye mta dirigeant même espace donc lelo ya décida ki lo lenge ninga na lobaki ete que ezana ndeko moko lelo tanto solina lobi nanga que va wana ezaki na 200 km donc c'est-à-dire que ezala ki va moko mutunyo sa s'attendait na ngote c'était un clin d'œil donc ndenge bible zo na biso en un clin d'œil na mokanda ya 1 Corinthiens les chapitres 15 52 en un clin d'œil moi na mpata ko malelo en un clin d'œil makambo belé ko salama en un clin d'œil ezana ba biloko yo zo maîtriser te et ko salama na mokili parce que kolo mokili soko a décidé et ko kisama ndenge a décidé. Merci beaucoup mon sala Nzambe mais makambo l'équipe penza et tant que basel Nzambe parce que beauté ya mingi bolobela biso ka bénédiction mais to moni en un clin d'œil yo moko uti koloba awa mu pepeye ou regagne et panzimboka mais aussi lobela ba Nzambe ni lelo na gina lobana ba Nzambe ezo ko interpeller biso na quelque chose c'est-à-dire que kolala kola mukeza habitude te mais za ngulu ko te pa na Nzambe c'est-à-dire que lelo aussi ningo zawana
toyeba ke to comprendre que eza na bato bakufi lelo bato mibale bakufi na gare donc c'est-à-dire que batiaki motuka na bango basatandaki te kende lelo bakokufa mais grille ekweli bango donc pour dire que moyen kutu babimisa bango na yebite soki sikosi babimisi bango ezalaki te donc pour te dire que eza na bamisusu banzete ne moto ekweli bango na bandako misusu na koloba ke nga moko na uti koyede mama moko ya mondele na minute oyo abengaki ngai mwana nga pe ya iglesia auta kobenga ngai alobi n'importe ndako ndenge fungwamaki na mai ekoti lokola tsunami na uti koyede ye ndenge na solo baboy na uti koyede kolongola mai wana na kati ya ndako donc pour te dire que yeba ndeko na ngai ke eko komelo pelelo donc ça là une prise de conscience bandeko tozolo bakaka pasteur tozana ye awa alobi ke to ça la prise de conscience parce que koyamba nzambe ya solo pena ko sambela ya solo oyo leki lelo bandeko oyo gar ngana zaki na gar tang gri wana eza ko kweya na ko tshela bino na insert ba image bomona tozalaki na makasi te ya ko bikisa mutu wana na kata voiture parce que gri wana na ebite eza na combien de kilos soki eza na 1000 2000 3000 kilos to koka kite nango mosala nzambe okokoloba ni pena pon na bandeko lelo bazosambela bazokena bango na aventure nako yebisa bango ka eloko moko ke mutu nyonso te aza mwana nzambe mais mutu nyonso aza ekelamu na nzambe donc ndenge oza wana oza ekelamu na nzambe nzambe akela yo na lolenge na ye mpe na ressemblance na ye donc posa ya nzambe eza nini posa ya nzambe ezali ke yo orepresente ye na mokili mais okorepresente ye ndenge nini mpo na orepresente ye fosala choix faut zwa décision na vie na yo ya koloba ke on to bana lingala ekatelo faut zwa ekatelo moko na vie na yo ke ya koloba ke ngala ngina la na nzambe c'est-à-dire que soko yambi ko mokonzi pe mobikisi na yo ndenge mokanda ya Jean chapitre 1 le verset 12 na 13 lobi na biso oya ko yamba ye pe ya kondimela ye apesi ye bokonzi ya kokoma nani mwana na nzambe donc bana na nzambe bango wana oyo andimi oyo pe ayebi ko recevoir donc c'est-à-dire toujours souka na ko croire mais aussi recevoir parce que lelo ba demo pe ba croire na bango ko banga na yote lelo mutonio so koloba no ke na nga musulman mais je crois à Allah mususu na koloba ke je crois à celui et je crois na Bouddha donc croyance batonio so bazana moi croyance moko na pesa bon liste c'est moko moke bo bane ko mona tanto ya lina no ba jeune ya koloba ke master photo que ne moi place boye et le voilà surtout ça là au simba donc ça dit moi croyance bon boye là que même avec le mabe au moins la masse au simba beaucoup mabe boye et simbi donc croyance mutino sazanango mais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et sa décision personnelle et ce que saliango na oyebisa yo kozala desute et comment elengi nango oza mwana nzambe ezesengo o vivre protection en nzambe o vivre abri en nzambe et nzambe azo promettre mambe belé oh yonanga na to maîtriser voilà ndimela nzambe merci mais parce que to kena mo kesu su to mona ki changement d'adresse monsieur to sala ki récemment on le bail que non yo oye au bâtir te oye au changer adresse au changer kaka adresse pour na ko faciliter bandeko bazaka moi misika que lokola yo moko pe occasion pe samaki ya kokoma awa ko vanda awa obaki non et sengeli pe kaka to sala o ezake non toluka esika moko mais esika na oziongo awa kat na short fond moi oyebi ke ozana bandeko belé awa na short fond o zape ke oya ko pesa ka enseignement yo ko pesa makaba belé et loko ni na journal lelo en passant kat na émission o ko yebisa bango na kokolobaka eloko moko ke voilà poto ngai moko na sepelaka mingi na zala kota Neuchâtel c'est-à-dire ville mais na bané ko comprendre que le pourquoi batourner à chaud de fond na ya le lokle ni mutu bazalaki mingi na église alors photo yeba que mutu ayeba ko implanter église wana comme on a Jacques Beauvert c'est-à-dire que yemoko avandaka pe chaud de fond azalaka greffier azalaka pe chef ya ba entreprise ya ba montre donc azalaka mutu moko na influence mingi na chaud de fond na le lokle donc c'est-à-dire que bateau mingi balandaka pe na Neuchâtel kuna na chrétien tant ozalaki donc bazalaki bateau mingi ya côté oyo alors ya ko sala ke na ngape ndenge ya ko koma ke na changer adresse na komi pe awa do biso nyonso to ko se retrouver to zalaka bato akoto yo yango to zwa ki décision ko lobake non au lieu to ke na ko brilaka ba essence ko kitaka le susu na vers le bas yango to zwa ki décision to zwa kaka isika awa na la chaude fond mais na ko loba boy na ba événement o ezo yela biso na zozo ngila suli loba moka mosai na nzambe moka na kati na fièvre de foi lobaki na ngai alobi il y a 40 000 habitants mais ce que total 10%
il y a même des chrétiens on a l'église basate donc boulot ezananu na ba on soso la biso interpeller biso ke to zaba phare to zaba munda o esengeli to interpeller esengeli to rappeler esengeli to gagner hein donc la moisson est grande mais il y a peu des ouvriers voilà la moisson est grande il y a peu des ouvriers ndenge ka appeli lo banzambe lobi elanga eza munene me basali bazali moke alors lelo oye penza pe ko sala o ezali ke action moko o ezali ke na mboka oyo vraiment o mema susu o ezali pas révolution to ko koloba me musala nzambe emata ekita mais batu bazali ba yoka ebele ba te ebele bango pe bateya mais eloko ni na sika oyo ko yango po révolter pe bato ba fanda na bandaku ba meka ko zongela ko sambela na mukona lelo. Bien aimé na koloba na biso ka ke nazana nga spécialité spéciale ezaka Yesu naza super te mais super ezaka ka Yesu nazo croire na travail bandeko nanga basali parce que mutu na mutaza na particularité na ye donc nga pe na kobema mwanda bu ya particularité o nzamba pesi na nga parce que na croyaka na corps de Christ na sala alliance na nga na corps de Christ c'est-à-dire que lisu azana devoir na ye lito ya azana devoir na ye monoko azana devoir na ye le kolopé azana devoir na ye donc soki biso so sangani to sali corps moko oyo ndenge nzambe azozelela biso to komona na ba oyo mingi bavani na bandako pe bakoyeba ko ndimela nzambe wana pe bakoyeba ko saela nzambe wana donc ngana sengi kaka unité na kati ya unité nde to sala makama minene nazo croire na ministère ndeko na ngai nazo croire na particularité ndeko na nga nazo croire na ba don particulier ou nzamba pese na ndeko na nga et surtout to sangani to kende liboso nzamba zaloko. Merci. Alors to kolobelo ko moko complémentarité o yolingi ko kenan ko loba ke bozala penza bo moko mais bo moko na biso to yebi kati na mboka o na vérité bo moko na ezala rapena to ko mona o azana ngamu na yo azana ngamu na mais bazoya bazoteya bandeko liboso donc et salama ba groupe est-ce que nous avons inspiré quelque chose katina yango pona ko buka o ezali misala na ya mabe katina bango exactement ndeko na ngai eloko nzamba zo ko inspirer nga eza na Jean chapitre 10 le verset 10 ezo lakisa biso mission ya Satana na mission ya Yesu mission ya Satana ezaka moko ezaka ya yaki pona détruire ya yaki pona cha confusion ya yaki pona boma ya yaki pona mélanger biso ya yaki pona kabola biso mais mission ya Yesu ayeko pesa biso bomoi yango en abondance donc Yesu amemeli biso kimia Yesu amemeli biso unité Yesu amemeli biso o ezali succès o ezali stabilité je pense que ezo senga ngai nande kona ngai to vanda elongo to zwata na biso parce que to benga miloko ba intercesseur pe na kati ya ville c'est-à-dire to bonde la to chasser milimo wana mipepe wana o ezali ya nzambete et que nzamba ayeba kaka kolonga nzamba amolongi balobi ye mutapesa kabilaka pe aza kolobilaka lokola ya za kolobilaka apesa biso bilaka ete bisika to koniata makolo na biso et pesa meli biso donc ce qui veut dire que ngana yonde ko nga so to comprendre babilaka ya nzambe pe to bondeli nzambe biso nyonso ensemble to mona la chaude fond sera sauvée transformée pour la gloire de Jésus. Voilà. Merci en tout cas parce que tu as dit que ça makambo belé tozo ki à pied levé pour la journée au tomoni ndenge ville Panzani. Merci na ko répondre biso na mituna vraiment katina Gemidor TV. Alors ce que ko annoncer batu événement ezakan ouverture ezakan enfin que bandeko ba yeba lisusu parce que babika que ko répéter examen à science donc toujours il faut répéter des choses enfin que bandeko ba simba penza ba yeba ekozalaka. Voilà, bandeko nangai boza cordialement invité dans le 6 août to bandi awana baloko o to zui ya ezali na église ya adventiste ba sambela samedi biso to ba sambela dimanche na Tongo donc de 10h à midi boza cordialement vraiment invité le 6 août wana to démarrer porte wana za ko funga mapala motonyos et yaka nzambe apambola yo nzamba sunga biso ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. On n'a qu'une seule vision, c'est le royaume de Dieu, faire avancer le royaume, l'expansion du royaume, donc cela veut dire que il y a deux royaumes, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Alors royaume de Dieu bisika yonange sengelitozala toyeko prêcher le mosute doctrine mosute sur la personne de Jésus
toyo kotali selo ko musute soko ezalika ngana yo to bongwana ngana yo to saela nzambe ngana yo to faire avancer le royaume parce que bana ya Abraham ya basi pe ya mibali bazana vilo tika tenzamba pambola biso. Merci bandeko, en tout cas bozolanda biso na bokebi kat na Gemidor TV. Tozana pasteur Adamo awuti koloba oyo vraiment koyi koloba oyo sengeli aloba mais motuna moko eye pasteur kotuna ke oye pe na mboka me okutana ki pe na bancien penza oyo zake ba banda masolo kati na mboka oyo. Merci pour la motuna. Il y a quelques pasteurs on a kutana na bango. Ouais, je n'ai dit que ils appellent na bancien musuna to kutanite ndekonanga mkulutu seke na to kutanite mais to kutana parce que baza bandekonanga. Donc c'est-à-dire ndekonanga nyo sona kutana que ça soit na mindele que ça soit na biso africain na kokutana na bandekonanga parce que naza na kati ya ville eza ndengwana donc nazo ko respecter musa na bango nazo respecter ba ministère na bango nazo respecter o bango bazali na kati na nkolo nzamba akumama metro zotango na biso lisusu. Merci to komi na biso la suka parce que ceux qui to landi tinati eza mobulu boyebika Gemidor TV passer Adamo tozo libéré parce que azape na makamune ya kosala nous sommes là kat na Gemidor TV ya bino molobeli de onzinga bomoni catastrophe o l'équipe bomoni makambo esalami ne passer alobi le eza mabe makasi ndeko nanga yaka kati na Yesu bongwama ya solo to tondimaki te makambo ekoki koleka esalami 2 personnes 3 personnes au koki kopi sa tambo de pasteur bandeko nanga ba pasteur nyonso na kati ya ville na lingara bino et puis na koloba ete soki to bani kotanga ba kombo awa boza ebele mais boyi bakala lingara bino mingi basai na nzambe nyonso que ça soit africain que ça soit les européens je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec nous. Rappelons-nous toujours de ce texte de Paul à Timothée, hein, de Timothée le chapitre 3. Le Seigneur dit, hein, les temps de la fin. Rappelez-vous des temps de la fin. Donc moi je pense que on nous interpelle, tous se rappeler dans ces temps de la fin et aussitôt me mabana nzambe bisike sengeli to me mabango. Donc merci. Voilà, batoyo bazana kati na moto na natango oyo. Pourquoi pas Torolobake. Merci le pasteur Kiala, pasteur Emilio, pasteur Veni, nani voilà, vous êtes un peu moins belé. Oyo bisusu seke pasteur Kuba. En tout cas, nzambe apambola bino. Que ça soit ba nabiso nani comment il s'appelle encore le neveu à ya maman Mélanie Ramalio, voilà. Bande onanga nyoso wana. Donc nzamba pambola bango pambola tozawana pour faire avancer le royaume. Mettons-nous ensemble et dans le Seigneur nous arriverons. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Merci bande kona okende penana lombango kopesa au grand frère ye et pas nanga pasteur za grand frère pasteur Edouard. Ya za grand frère bambote belé place aux ali. Alors voilà. Donc mingi kolobeza te puis na kopesa pena mbote belé et pas ya tambulu koki bambote na ye belé. Donc yé penza o ya sala eza ba témoignage belé mais to le 15 jours ya rota sabino ba témoignage frère Carlito bambote na yo bo esika nyo surtout frère Nzau en tout cas bambote na bino esika nyo to bali album na yo kaki kitoko makasi kitoko vraiment tobosa na epete l'ancien doyen Kogolai bambote belé mama tinda bambote belé frère bébé chat de retour au Bercail voilà donc bambote na yo pe tous à la bien to moni makamboleki nzamba sunga biso apesa biso makasi na onyo sote leki to force to soutenir ba faible nenge biblia eza koloba na yango botika malamu to kutani ambala sima ya bino molobeli kat na Gemidor TV de onzinga. Ciao ciao ciao. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Gemidor, la télé number one. Gemidor, c'est la différence du monde médiatique. Gemidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète.